ingeta la famille tokota kande tulubaka matière ezokota bandeko na ngai awa kisongi matakita awa kisongi la famille eke zongi awa makambo ya somo makambo kobanga bandeko na nga ekomi moto otolubaka ka moto nde moto bandeko na nga na niveau moko pas possible biso to mesana na biso kisongi ebele ya batuka nde nalobaka toujours et encore soki balingi basala kisongi babatamaka balingaka te mutu ayeba te keno baosala kisongi baotonga moninga bamataki bakendaki te bakobatama penza bakolinga kutu ata soki batindela na baaudio batu bayoka baaudio wana to baapel bakolinga te mais ya biso kisongi bandeko nanga ezalaka toujours et encore kisongi moko toyaka o biso moko to benga kango ba songer international ba songer o bazana bango public na ndenge moko ya bien. La famille lelo toye na sœur na biso sœur Faveur Mukoko ebele ya batu toyebi sœur wana ebele ya batu to sepelaka na ndenge ayembaka wolololo oh lolo aye kobala na pe na musala nzambe nani frère na biso Jonathan bandeko nanga kuna na ndako na bango adoration matakita na ndako na bango bandeko nanga adoration eke zongi donc kuna balalaka na adoration balamuki na bango na adoration bamesana batu o déjà dès le départ bamesana ko sambela nyonso bamesana ko sala ba adoration nyonso bandeko nanga tina ntango babalanaka na ndako ezalaka adoration na ndako ezalaka ko sambela bandeko nanga lelo toye na likambo ya zemi ya sœur na biso Faveur Mukoko ka ndenge banungu ezotambola ka ndenge makambo eza ebele sur les réseaux concernant bandeko nanga zemi ya sœur na biso Faveur Mukoko parce que depuis abala ebele ya batu babetaka lisolo kaka ya zemi depuis penza abala sœur na biso mais ti lelo tomona kaka zemi wana ezokendeka liboso te zemi ezosonga nango ka sima siko batu ebele baye awa na makambo ebele ke non ndenge eza boye kutu bazemi na ye elongwaki jour kingandi ndenge eza boye kutu bazemi ezolongwaka kane boyebi biso eza songi bandeko nanga lelo toye kobimisa nyonso na poasa o nyonso boyebaka te lelo eza nango na poasa bandeko nanga lelo nde suka Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.
moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko la famille Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker place ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu ezali na ndenge moko ya bien na yebite nini oyo etungisaka yo surtout na côté santé na yo soki eza mukongo pasi libumu soki eza kolemba sukali oza mutu ba tension bandeko nanga ba solution eza nango ka na Gavker kilelo oyo toyebi ke ba docteur bakoma ebele ba docteur bakoma na bango kilikili ba docteur bakoma pe kafu mais solution eza ka na place moko solution eza kaka place moko bandeko nanga na Gavker na ndenge moko ya bien. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandi nyonso yakala. Bienvenue na ba o nyonso bakolanda biso sika na ndenge moko ya bien. Ka ndenge tolobaka chaîne na biso eza chaîne moko Kisongi bandeko nanga place oyo tobetaka na biso Kisongi to tongaka na biso bato. Tobetaka masolo surtout na bakombo bato bandeko nanga na ndenge moko ya malamu. Soki eza mbala liboso yo mutokoti sika na chaîne na biso na osenga na yo osabone massivement tango ozo sabonaka bongo kobosa na pete ko tiela biso mwa j'aime na ba vidéo oyo bandotalaka et après salela biso pe partage biso tolela na biso partage objectif na biso pona mois ya octobre oyo eza que tito koma na suka ya octobre to totaliser 5000 abonnés la famille et ko sala biso malamu mingi voilà. Lelo toye na makambo ya ndeko na biso Ser Faveur Mukoko bandeko nanga ko bala ya Ser Faveur kaka 2 jours après libala na ye déjà ebele ya batu loba que non ndenge za boye Ser Faveur akoti na ndako libala na zemi ti batu bakatela ye na bambula ya kobota batu balobaki que non ndenge za boye Ser Faveur Mukoko akobota na ye na septembre nde mois oyo akobota nango bandeko nanga ekomaki kaka après 1 mois il faut baya koyebisa biso combien Ser Faveur Mukoko akomi na zemi ya 3 mois après 1 mois akomi na zemi ya 4 mois. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu bandeko nanga ba mapango ya koteka yango yo kande na lobaka encore et toujours ekozala malamu sombelaka bana na yo lupango talela pe futur ya bana na yo talela pe avenir ya bana na yo ata soki yo moko koloba te keno na kotala futur ya bana nanga te bana nanga na otinda na bango na poto mais tala ya yo moko parce que ndenge toza boye tokolaka lelo o nzambe akoki kosala yo grâce mwa bambongo zozwaka kanisa pe epa na bino somba mwa lupango $750 ya pamba oyebiki oza na lupango ata soki lelo okoli oyebiki oza na bisika ya kovanda bapoto tovandaka oui eza bien mais lelo soki okokisi 70 ans 80 ans bandeko na nga na poto wana vie ekozala facile te est-ce que ozala na makoki ya okende ovanda na bahospice de vieillard wana ezaka mutuna
soki omoni ke okoka wana etali yo kaka mais oyo nakonseyaka toujours bato ezalaka bien somba mwa lupangu banda otongisaka malembe ata soki okomi na mwa baage moko boye kuna oyebi ke oza na mwa bisika na yo oyo okoki kovanda je m'excuse oza na mwa balocataire na yo oyo bakobanda ofutaka yo mbongo ekozala malamu voilà tozonga na makambo na biso ka ndenge toobeta masolo ya ndeko na biso Faveur Mukoko bato bakoma kokalkulele sœur na biso Faveur Mukoko chaque fois soki tokomika na mwa kingandi po bato baloba awa komi na zemi ya 5 mois awa komi na zemi boy ti lelo baomona ka libumu ya sœur na biso Faveur Mukoko eza nango kaka plat ti lelo baomonaka ka libumu na ye eza nango kaka plat ekomi kokamwisa bato mosusu yango bato mosusu na bapage na bango bakomi koloba keno ndenge eza boye sœur Faveur na biso Mukoko asali deja bazemi deja mibale elongwa bakongole totikaki motema mabe s'il vous plaît ntango bolobaka keno zemi elongwaki zemi emataki ekitaki est-ce que bino bozalaka wana ou bien bolingaka kaka kosambwisaka basala nzambe bolingaka kaka kosambwisaka bato ekamwisaka nga mingi na kilelo oyo na 21e siècle bandeko na ngai eza na bacomportement mosusu oyo ekozala malamu to changer na kala wana c'est vrai ezalaki ke soki mwasi akoti na ndako ya libala omona tati famille na bango moko bakomi kotalela mwana na bango ekomi ndenge nini osi ozwi osi obandi ezalaki bongo mona pression ezokota na kote ya belle famille ezokota pe na kote ya bapanga oyo babota mwana pression ya makasi baotuna kaka soki mwana na bango asi ya bandi zemi et pourtant eza makambo moko eza bien te eza makambo moko bandeko na ngai eza koperdibe mutu na mutu ndenge tobalanaka eza te keno parce que oza papa obota parce que oza mama obota yango kobanda okotaka na vie ya mwana na yo otalaka opesaka baloi te soki mwana bali mwasi na mobali babalani wana babandi vi na bango soki bango moko bakoloba keno ndenge toza boye tobanda deja na makambo ya kobota wana etali bango moko soki bamoni peut-être ke bavandi 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans baomona ke mabota eza te mwasi sikoyo apréféré adiscuter makambo wana na famille na ye to mobali apréféré adiscuter makambo wana na belle na famille na ye mpe ke toomeka kobota yo simba te bino bapara bolukela biso solution tokoki kosala nini wana eza normal mais soki eza kaka bato babalani bango moko bino bobandi o boluka mwana il faut bobota bosalaka boye eza na sens te ezalaka na sens te kilelo oyo soki mwasi na mobali babalani bango moko il faut bavanda na se bango moko batala est-ce que tokoki kobanda kobota to tokoki na biso nanu kozela parce que na kilelo oyo ebele ya bato baopréféré na bango soki babalani bavandi na bango ata 2 ans mobimba ata 3 ans et après nde bakomi kokanisa makambo ya kobota mais eza te ke non ezala ya biso bakongolais tomoni sœur na biso Faveur Mukoko parce que alataki na ye chemise na ye alataki na ye sur taille to banda kolobaka o sœur oyo na oyeba te ça n'a pas de sens ata soki azozwa bazemi yango ezolongolaka ya biso nini na kati ya biso nini la famille na kati na tuna nanu ya biso nini mosusu bandeko na nga tolekisaka na bamakambo na bapropos na biso oyo tolobaka mosusu tolekisaka biso tozalaka toujours bato ya liboso ya koya kofingaka baninga soki omoni peut-être yo ozo expect eloko moko epai ya moninga omoni ke moninga wana asali yango te biso tokomaka kaka tolobaki nini bolobaki nini bino nde bokotisa Faveur Mukoko na ndako ya libala bokotisa ye te ti ndenge andimaki abala mobali na ye asesentiraki ke non elle est prête ya kobala sikoyo oyo etali makambo ya kobota soki ye na mobali na ye bapréféré babota lelo ya biso nini na kati soki bakoloba ke non tokobota nanu sikoyo te tozela nanu tosavoure bolingo na biso ti mokolo tokozala prête ne tokobota ya nini ya biso nini na kati la famille biso bakongolais tolingaka toujours kotia tolobaka nini bakanisi na biso na makambo oyo etali ata biso te eza bien te la famille ezalaka bien te
to bano mona wataba soki ka ser na biso faveur bazui photo na mobali na ye aza mutu du genre amesana na ye na bamakambo mosusu te ayebi na ye kaka naza mosala nzambe na okende bakoki kokanganga photo mais o bapose amesana na yango te eza na mibali ebele bazalaka bongo sikoyo mibali ya bongo bazwaka toujours basi oyo bango baza bachampion na biloko neti bafoto bapose bayebi kosala yango sikoyo soki ser na biso faveur mokoko azwi foto na mobali na ye omona bato ebele balobaka kaka ser faveur alingi nzoto botika bamakambo wana eza bien te ye moto ya liboso eza moto ya liboso te bato ebele combien ya bato kutu na kifiansai ka foto ya pamba azozwaka bapose na mobali na yo boyokanisaki no aba oyo basi babalani noko nzoka basi babalani na bango te eza ka fiansai c'est parce que mwasi amesana na ye na bafoto mingi mwasi amesana na ye na bafoto ayebi bapose nyonso ayebi ndenge nini na osala bapose la famille ezaka pasi pe mawa communauté congolaise ezaka communauté moko bandeko nanga toyaka kaka mpona buzoba toyaka kaka mpona kosambwisaka baninga yango bomona na bapays mosusu bandeko nanga bato baoyo evoluwaka me na Congo na biso omona ka buzoba makambo ka ya buzoba na batata mibimba omona na bakommentaire bango wana tolobaki nini mwasi oyo ayebi ebele yo ozalaki kuna Congo na biso pardon tobongola mitema tozala concentré na makambo oyo ezoleka na Congo na biso tozala concentré na ndenge baobomaka bandeko na biso na est yango makambo oyo il faut biso bakongolais tozalaka focaliser ke tozalaka focaliser na babiloko moko ezanga je m'excuse ezanga tina congolais azalaka toujours focaliser na makambo moko ezanga tina oba posta boy soki baofinga mutu mosusu na Congo na biso nde omona bacommentaire omona combien ya bato baosepelaka na mafinga makambo moko ya soni botika ser faveur soki ovanda na libala 3 ans aboti te etali biso te etali ye moko na mobali na ye mindele kutu babalanaka bakobala na bajeune baboyi na bango kobota soki bango pe balobi baboyi kobota ya nini biso na kati Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu